on reçoit la thé. C'est quoi la ligne casse? Non, on est là parce que là, ça gaulois. Mais putain, non, on quitte ça, le père. On est là. Mais là, on est là, Papa, tu vas le banane, pardon. Le père, bon, il va passer soit bisonté ma gaulois. Putain. Bonsoir, quoi? Bonsoir, putain, Dakari Miko. Parce que avant que tu constates la main à Betama, Babandoko Boya accès na stade. Babandoko Boya coach sa biloko ba matériel. Avant que tu constates yana nywana. Si président Saleli Krati. Varazanete toyokana biso batina balobi te atina tema varazate ngana zina maloba yaya Njongo s'il te plaît. Est-ce que yoka kolela comment souffrir qu'on a bino tout c'est bino nini nino to pesi bino te en tout cas moi je l'ai fait pourquoi vous souffrez biso moi tout c'est bino nini Mobutu c'est grand général Miko c'est grand Njongo, s'il te plaît, hein. Est-ce que na place au tchèque la bisongo boy, au tchango tene générique à chaîne nao. Avant ba émission ne bando tchango kaka. Jo aleli après émission bandi. kando kimusu yo a été idée nango ati. Kasi a utilisé comme générique à chaîne nae. Intro. Avant émission bandi. Leto gagné combien? Lelo dans un format to gagner. Nga on otala na ngote. Na otala ngote na Aurélia na tabana na ni na sarcelle na otala ngote. Yo po Orlando sima. Nga wala na sima. Maman nga va na Château Rouge musika te so lingo kitina gare du Nord au métro 4. Obi obeti makolo. Ya ola vraiment kati te zakaka. Bon, quand elle a fait ati, tu vas mettre appelé ati. Bon. Bozela nanu. Bo kana ba misakana ni artiste la bon. Ba fanatique moko ba lembele. Ba fanatique. Boyo. Sogi yo, olongo la picaste, bisoni bato, quitte yo. Je le dis haut et fort, ça n'engage que moi. Sogi yo, olingo garder car, bandi ya balash na yo. Bisoni bato, quitte yo, oti kalana, bato na yo na tatouage na yo ota, on en a marre les bades. D'accord? Ce bato babangaka, respect sa bongoute, to respecteront mais to bangaka te. À un moment donné, il faut y avoir un message. Bato ba ya arrêter tant sur la parlement, ya. Pas Mobutu, les bades. Non, trop c'est trop. Donc, à un moment donné, il faut y avoir un bateau. Au tatouage, ça ne suffit pas. D'accord? Au tatouage, ça ne suffit pas. Faut y avoir un paiement bête les pads. Et puis, bah, voir un net au caresser, on n'a pas besoin. Au caresser, on a le mboye bien. Mais ton lembi, on y a un message, mon beau c'est peut-être papa. Ton lembi yo. La politique, ton lembi, papa, on a déjà monté au caresser, bateau, dans le mbo. Il est temps d'agir. Picasse et sa bande, faut dégager bangotou. Sokiyo. Ou garder ka batouana, biso batobando kite yo muke, po ko ganga la biso, ko ya koloba la biso, et so aboutir nelo au moté. On merci. Natige baninga babaloba. Oui, alors. Balembele moko boyo. Ndiri ma selfie c'est no kamona muke. Sokiyo, n'importe quoi. Tout ça, c'est un manquement de respect par rapport aux artistes, de parler des tatouages de l'artiste, de parler plein de choses. Atakou tu vas réclamer rango. Et Trésor Congolais, comme ça la émission à Lobaki. Trésor Congolais Lobby a eu exemple, il y a des voisins mais pas à 100%. A eu exemple na bango. Trésor Congolais Lobaki exemple na bango ça bien. Bah ça la andeti. Bino bosala raté. Donc, côté on a la monnaie, toujours qu'on a raison, après Stonio, yoga, il voit sur un Ah, il écoute déjà.
abangaka Prince Tony. Tala moto azoloba oyo na komata te nazolove. Yo ozolove nde nini ozofina telefone. azobanga so amati awa bakolongola Mais news. Bakokalinga ye loba nzambe aza wana bakokalinga ye tala. News oyebi bango nde eza wana soki balobi ke Pardon tata soka bacha na sirke ba Prince Tony na eloka nzambe na sirke baoloba na bango te bano répéter ka ba biloko wana. obike mandenga mabete musique ya Congo ebemba somona bafanatique bakomba esclave ya joli na age no ya joli so matia babengani yo yeso amati babengana ye bafinga ye News. Daba finga ye ah yego bafinga ye nyonso tongo midi pourquoi News. ouais actu Na chaîne no à YouTube pour Ezo Makambo, il faut utiliser bas son haut comme générique à chaîne. Oh papa On est là avec une mission bata. Le news var so ni na va mission bandara jo abanolela. ngai ka news var na nga papa loko nzambe nde to Prince Tony azala na YouTube obisa changer. moto mo atekela nga chaîne na YouTube ko besa déjà eza de na signe à dollar. Faut luka bato bateka faut luka bon ndo lobi boy. Jonathan Zola zawana, Jonathan Zola oyoki, ma gloire luka chaîne na YouTube. Kape na luka chaîne na YouTube déjà. O eza na signe à dollar, eza de na motisation, eza te na osombati. Wana pe ba sengo pe monta likolo hein. Na monta likolo nde na yeba pra ba chaîne. Nga mo pe na na chaîne. Boy kinap. Bo chaîne ngo za na ngo kinap. Toza no mama Maglo ebi ke soki ozongi no raka même émission yo mo raka 3 mois monétisation hein. Donc maman Flair toujours na mona na batu moto atuni chaîne nga za na ngo ekomani yango ne koma image prod ekoma na mo pe mutakomi kuna ekoma image prod na ebisi bino na mona article s'il te plaît toka maman Flair amati maman Flair bonjour na mi komi kuna ndeni bambote na bino ba bonne fête na yebi nde na komeli te vraiment nyuva excusez nga na likamba oloba te nalingaka fali nalandaka bino tout le temps mais nayebi nde na mimateli te olimbisa okitsanga s'il te plaît papa merci maman tosokitsa okita en paix d'accord merci maman yebi ndenga mateli te mais nenga kiteli foto kitisa ye news omoni Prince Tony babangaka Prince Tony te babangaka nde ordinateur ya Prince Tony po ordinateur ya Prince Tony ezala makambo mosusu eza kuna parce que nazomatisa maison blanche aboyi komata azokoma na se nazomatisa les motivateurs alobi azolove moto azolove na pardon nzungu elo pardon lo nzambe nazomatisa maison blanche aboyi komata nazomatisa les motivateurs azolobi nazolove mais moto azolove azokoma ba message donc nazomatisa dilaka aboyi komata azoseka sekoseka donc mais batutu na tangi wana bakasi na bango zala kokoma na commentaire solola bali kosolola te ya papier ramazani napesi yo mbote dilaka aza mobali amati ya sava mibali bazala monsion eza accordé papa monsion eza accordé monsion ngo ebele boye news s'il vous plaît mutu moko aza na se azofinga bato Ole tozala focus na billetterie mais bango bakomi na bango osala balavi ya trésor congolo na Tracy eleza polémique tala niveau
Qu'est-ce que nous on a en foot? N'a pas communicateur, on n'en a pas besoin. Mais notre objectif étant fan, tous allons focus dans la billetterie, tous allons promotion à la billetterie et non promotion à l'individu. Échec total. C'est le 30, hein? Boye baka eloko bolingiti. Bozala makasi na kosenga. Mais tant que vous faites bino, vous s'assumez raté. C'est ça le problème avec vous. News. Oui, vous dites là, j'ai là, pardon, mon cher, Nani, il a un zamasili ça, donc après tout yoka. Ah, kutu, eza na mama Leo la tosamba tabanga. nyonso mva yebisa makambo kotonga dilaka pa na ngai. News. Makambo la taba. Non, s'il vous plaît. Eza tanga parole yaya. Yana tisa. Eza bonga. Donc lelo nga na ola na tapi. 3 billets à 55 €, bah t'es dans 100 €. À 100 €. Solde et à hiver, Alors que... et ben ou bien bah précédé Black Friday. Alors que là quand ça me rassure que son billet, il faut faire un double pour gagner un bénéfice. Pour gagner bénéfice. Ça c'est très important. En anglais, buy one, en fait, comme buy one get one free, c'est-à-dire au ça c'est fort. En plus, Prez, ngana confirmé que ngande na abwe na teki ticket pa mutu 350 €. Il y a ça, il y a ça. S'il vous plaît, ce qu'on m'a dit, au lobby n'a que au Sénat. Non, s'il te plaît, yo lobby n'a s'il te plaît, de aussi ça n'a pas tu as tout le temps au lobby. Mais quand c'est qu'on peut s'il vous plaît. À Bakisi au Kati R Nanion de quoi news ngana otika bino na makama siko yo linga pona mata olinga pona lobani pardon papa news olinga pona lobani respect boko kanga micro boete ndeko na ngai papa est-ce que vous parole pour ngana kanga micro ndeko Ozalande boy, pardon. Et on a le bic, bokanga micro. Bozokanga micro pour na respect wana bokanga micro te. Bopesi nga parole. Na si sa parole na bolingité. Na si lisa. News ngala tonyo siko olingi olobi na ngana mata siko olina mata. Ko ya zo parole, ye nga pena loba, zo batena mitazo pa. Na si lisa na nga après ya zo parole, ezanga bongo. Ok, je vois parole. News, papa, ne air moko nga kapone bisao en tout cas, papa. S'il te plaît, je veux juste dire que news est bien que nga ba fanatique o na ngote. Toza biso nyoso ba fanatique papa. Je na linga ngote news oebi bien, hein? Oebi bien Tito Soano oebi. Na linga suma gambote, il y a eu trop de manque de respect. J'ai une personnalité à protéger. J'ai une personnalité à protéger. Ce qui est comme ma musique na rolobelango. D'accord, dans le makambo ya musique, fallait faire et tout et consort. Mais soyez comme makambo ya qui fanatisme na kota ngote, tu le sais. Tu le sais, massa. Na son absona boy ko matapo parce que na ebi ke na komeliope terrain eza mimine. Na ko matate et puis de deux nango, o ebi bien que déjà kaka. Muntu oyo chende na var wana. Donc nga na déjà et que na milinga milinga. Et puis bagolo que ça soit les gaulois les wara savent que na linga ka été de la romata na makambo te. Voilà. Donc prenez barre on peut ça peut point de vue par rapport à au fait news au fait au moins na makambo yo na point de vue à ropiate pour parce que ne maramango e bandaki na maramango ndenge ko sukela ça dit ça maram na bango mais lorsque na bien quand il s'agit de la musique congolaise de la rumba congolaise s'il faut défendre un artiste je défendrai
même si Koutunde dans le bagage na lingala faire ming, s'il faut que je parle d'un artiste comme faire héritier, s'il faut qu'on défende bango pour l'honneur de la musique congolaise, je le ferai. Et puis oui bien go, tant na mataga même pas nzongo, na sala ne ba live na ngaya banalise ya musique et pas na mangamba polémique. Vous comprenez? Président Tony Aibi, to sona trop na président Tony, to lemba et même kutu yemo kutu lemba na e. Baya kuku sala to si to lemba to ça mara trop. Voilà. D'accord maman na ngai. Non, te na lobby na yende po enda matisinga. Voilà. Donc comprend les news magama fanatique. Oui, na comprendre. Mudila dila papa Tongo comprendre na ngai. Oh, maman, non, matasima. Tant sujet a changé. Non, matasima, tant sujet a changé. Matasima. Yo ça no fanatique te. Yo maglo, yo polingo la musalikambo musu dana lobaki le kai ko la musango mutalobaki on les motivateurs. Tout na les motivateurs alobaki ya joli mtapotea nga buzoba ya joli. Ye mutalobaki yango alobaki ke glo ya joli na liste ba kondexa mbongo na kimbondo nga za kati. Les motivateurs mutalobaki nga na bomba na ngate mutapi nga confiance te nenge lobaka nzungu mutapese confiance te ye moko les motivateurs aza na sazo yoka alobaka ke glo ndoza célibataire dilaka baza célibataire bo kipe ko za l'ensemble pourquoi pas na place botala na kabongo ya joloza bilobela egutaki pa na ye wana boule na ye mo mutalobaki yango allo bali susuke o nazo kipe mais yo mutazo kipe tala a commis n'importe quoi mutazo kipe motion daye bakia ko mata amati motion papa motion loba ya motion loba ya makambazo osala na panel awa na komba kigolo bachaka babaudre me balingi artiste te makambo balinga bafunda bino na contre ya diffamation kuna eso oyebi ke odifame lelo tala sikoyo 20 000 billets même pas 3 catégories soldantes c'est ton dé sikoyo ntango ozodifame wana bato baoyoka yo so bato baporte plainte sikoyo ekomi so makele kendo porte plainte yokati babanga yo koyo nani porte plainte kasi te ozela ni tango kotela te tango kendo porte papa kendo porte plainte yo na osila na yo kendo porte plainte yango na mateli yo so mateli nani nga kendo porte plainte ozela ni va yo qui connaît tout kendo porte plainte nabetaki lisolo na ye kendo porte plainte motivateur kendo porte plainte betaki lisolo na panel tika na yo wangana olobaki na panel nga nabeti lisolo motivateur porteka plainte le motivateur porteka plainte tiko betela biso masola balabala motivateur yo za na posa dila kasa lelo nzembo olingo livrer gloria siko kendo porte plainte kendo porte plainte omoni to bosa la makambo na bino na ba blague kendo porte plainte yo porte plainte olo bango oza so na 250 personnes so 500 personnes ba biso porte plainte le motivateur porte plainte osukisa bato mitema lelo oko kosuka motema kendo porte plainte okoporte plainte motivateur okoporte plainte nakotika te yo ndenge opanzaka bapio nga mpe lelo nakopanza bapio ti motema ne okosuka apres yokuti oyo olobisanga makasi okoloba makasi okoporte plainte wana lelo ata siko porte nalobi na yo nakoloba na ngai te ngai nalobi yo porte kaka plainte nalobi ya na okoloba te yo porte kaka plainte okoloba te yo porte kaka plainte ya joli sala biloko bokomi na baplainte bokomi na pema
Dans Botaka, Son, Botaka, Bapali, Bino, porter plainte, porter plainte, porter plainte, Golobate, yo porter plainte. Nazoloba même pas na yo. Golobate, est-ce que depuis la fin de l'année, occupé yo? Occupé ngade, ngana occupé yo. Ngana occupé yo. On va porter plainte. Lelo, on va porter plainte. Réseaux sociaux. Ma belle yango yo, pas français, réseaux sociaux pesi. Lelo qu'on porter plainte. Bon, yo na kisasa na telemi yo po vandi. Donc telema biso nyonso. O ko porter plainte. O panda ba pion, o ko porter plainte. Kika ba je wana na kisasa. Yo zangi na kisasa. O zaka mutu. Na yo ka na gouvernement, o zaki ministre, yo Chilombo. Et là, par exemple, si Kaya Jolie, Kazila Saloba, Dev Sawer, à porter plainte, à porter plainte. Si Kamuta Dev Sawer, à mon âge à 14 ans, Kazila Simtalobango. Congolais, Kinshasa, Ngote, Mananga, ah, comme ça, qui m'a tout monnaie, pour le Japon, comme Brago. Présent, Moutadev Sawer, à mon âge à 14 ans, il y a des classes. Tu commences à donner le portier. Porter plainte. Motivateur, il faut porter la plainte. Porter plainte. Porter plainte. Porter plainte. Ah, porter plainte. Non, madame, motivateur. À porter plainte. À porter plainte. Ce beau qui t'a mais il faut porter la plainte. Yo kana eloko yo ya fongo la mikonga bina fongo ya eloko akangi deja mikwa oloba ya yebi nina akangi mikwa oloba te aloba te eloko na yebi ye makamnenge ke bakena ngo mabe batu bakena ngo mabe eza bagolwa ya motivateur te ya bagolwa osolo bito yoki chana se papa yo kokote la mtalobi oyo ke tetanga lobi ka reporter na yoki nani Yakusala vie yokanga petit na yo Yakusala ya joli petit na yo o petit na yo Yakusala o petit na yo Kitave pardon la sengyo pena Kitave pardon par le respect que je te donne vie Kita s'il te plaît pena vie dilaka kanam omoni ya na kati vie kuluto pardon pena Yakusala une minute dilaka non voilà vie na yo ki yo me yo kanga na dilaka yo kanga s'il te plaît. Je pense que même attendenge motivateur banda lobela nandenge loko lobela ezalaki rien loko moko ezalaki ya neti ekomi particulier ezala on la marque ya PC Lengi ce que PC Lengi ndeko mokende moi mulai bon na moment justement Kulutu info justement vie pardon Mbiaka motivateur ngazana na chuter s'il te plaît motivateur ngazana soka mati parce que info Yakusala vie Yakusala vie eloko ngolo bana yebiango eloko ngolo bana yebiango vie Yakusala eloko ngolo bana yebiango eloko ngolo Yakusala eloko ngolo bana yebiango tika Osoma teke tension ya bien te. Vieux, Yakusala. S'il te plaît. Yakusala. Oso comment te même Yakusala. Apporter plainte. Reste pas la femme pour respecter la cité. Vous avez de quoi cité. Il y a joli. Il y a joli. Porter plainte. Il y a joli. Gloria Zawana pena Il y a joli. Il y a joli.